Bakonzi ba ekolo Congo démocratique ba pesitoli na bilenge kotika kosalela drogue tolo pipi ya lolenge ya sika ebengami bombe. Mbula matari ezali nanu koluka soki yango penza ezali nini. Kasi Christophe Yoka a kitaki na balabala na Kinshasa pe atunaki pona vyo walingala bato bazwaka yango tolanda. Catalyseur ozo utana kati ya échappement ya mutuka. Yango ezozala batu soto bimisi bake bateki ndi yango moni bandeko bazomelaka. Bazo sanctiona kisi ya pharmacie Nitriline. Ndozo monaka amelia komi kotikala. Atoso ane mwa 2 minutes atikali. Elenge mwasi moko pe apesaki yayi makanisi tolanda. Bombe zelo mo eza vraiment bien te. Ezelo mo ezo détruit ba vie ba garçon makasi. Ezelo mo soki mutameli yango. Ngande petit frère nanga bande ko melango. Okomona aulia azaka position zali yango kaka otikala. Ezelo mo penze za vraiment bien te zo bebisa vie ya bani belé. Ti bombiana ezelo mo ezo bimana tout d'échappement. Bazo sangisa ngona ba vitamine ba ndiko benda ngona na zolo. Tokokoba na bozindo sango etali lo pipi lo bengami bombe na ba édition na biso ezali koya. L'usage de la drogue est à l'origine de beaucoup de maux. Est à l'origine même de l'insécurité ici dans le pays. Nos jeunes frères, nos jeunes enfants, une fois qu'ils ont consommé la drogue, ont tendance à commettre des crimes. Beaucoup. Et pour les dealers, ceux qui vendent, ceux qui font le commerce donc, de cette drogue qu'on appelle bombé et cocaïne, et je pense qu'on va voir leur cas, ils iront faire le champ à Kalima.